La première ministre congolaise s'est rendue chez Mama Bobiladawa, en visite privée, précisait-on avant la rencontre. Elle s'est entretenue avec l'ancienne première dame du Zaïre, qui lui a offert accueil et couvert digne de son rang, de l'aveu même de la veuve du maréchal Mobutu. En présence de l'ambassadeur au Maroc, Henri Mangaya Yangemondoa, elles ont passé plus d'une heure et ont accepté de nous accorder une interview exclusive à la fin de leur rencontre. Madame Judith Souminois qui commence par nous dire pourquoi elle est venue à la rencontre de son hôte. En arrivant à Rabat, à partir du moment où, dans mon programme, je rencontre les Congolais de Rabat, je ne pouvais pas ne pas rencontrer Maman Bobiladawa. Elle a quand même été une figure importante dans notre pays et c'était, je pense, juste de pouvoir la voir et d'échanger avec elle. Elle a porté les couleurs de notre pays. Elle continue d'ailleurs à les porter. Vous voyez, hein, maman est là dans sa tenue congolaise, en pagne, etc. Et je pense que c'était important de pouvoir la rencontrer, d'échanger avec elle. Elle m'a donné des bons conseils en tant que maman. Et je pense que pour moi, c'était l'essentiel. Ma Bobi Omoni, maman a commis première ministre. Et Sengoto et Sengoté et l'Okoni no Koloba. D'ailleurs, c'est na ebisaki yemoko. Nabita on a landi na télévision te ba nommé premier ministre moi si na CPA ki koleka. Na on a CPA boite ba o mususu nyonso to ba nomaka ba mibali na mona kai za normal. Maintenant ba nommé moi si na beta o motema na ngai lingi yangwana. Basi bande basimba kalibota. Soko tayi malam. Soki ba nakati ya gouvernement ba mibali bazai 6, basi pe 6. Même boka isi bonga kala. Ozomona basi ba yebi ko sala mosala ko leka bino ba mibali. Yango ananga na yebisaki etango komika bona bi mama na sepela ki komona te. Moi c'est akomi premier ministre. Oui. Na sepela ki mingi. Il y a 2 ans tozalaki noir. Tosololaki mingi. Depuis wana na nozungi na mboka te. Est-ce que ozana likanisi wana tote? Kozunga mboka. Vous êtes pressé. Nazali pressé ya kozonga mboka. Nasela yebisi mama. Nazali pressé kozonga mboka, mais nalala libanda te. Nasela yebisi pe mama déjà. MC premier ministre était son azongi kisasa ifuna la na ndako. Et pas na yomoko. Te na ndako nga moko. Nala pepa ba famille te. Na hotel pete. Mboka nga moko nala na hotel. Na vandi pembeni na président Mobutu pendant 17 ans. Bonga na kila kola na hotel. Te. Nazana ndako kuna kisala te. Na gbado nazana ndako te na kena kuna kola wapi. Ngwana. Kapena yebisaki yo. Oyo nyonso babenga politique. Na boy politique. Oyoki mwana ngai yeko tala ngai. Tant que mwana ya mama esili. Ngai yo sala politique te. Na tout no pays politique te. Maman, merci beaucoup. Politique. Hein? Obini. Et le côté maman, merci. Totondi obotondi. Bah après émission bah tu passes pela kino makasi. Bah le bio baninga bazokola yozokola akate ozoko makakitoko. Rêve nini secret na yoza nini batuna kinga. Secret zaite. Na ngina yebisa okaka te le 2 septembre na 2025 80 ans. Okoya. Nakoya. Secret zaite. Secret zaite. Nzambe kaka ndi azusa o azingia sala na nzoto langai. Kana zana secret moko te. Peut-être ambassadeur ndé alakisa nga secret ngumo muke. Ah bon? Merci maman. Merci.